C'est-à-dire pour 80 années de Zinguer, parce que Zinguer est appris. On a dit pour la presse humaine. On a dit de vous voir. Je pourrais avoir tout vous dire. Maman, je vais aller musulman anglais. Ah, mais dans malade dans mon disque. Comment ça va? Allez, vous êtes parti. Dans malade dans allez. Voilà. Alors, comment on est? Madame. Un peu de temps après, nous avons parti à Kunzu. Nous sommes toujours au plateau des 15 arbres. Et puis, nous avons fait un lupango, pas de kimia izala, na kumuna tata mwana pia ili musa. Amen. Amen.
lumay mo sila. Celui-ci, il vient à peine d'être mis dans l'école. Il a une condition de brillant sur la route. Il vient à peine de le voir. Les deux tracés viennent d'être remis en marche maintenant. Descendez le moteur. Allez, travaille. Versage. Segala kan apare mau pana versage. Dove devo indicare? Se mettre masuk, Kalau kamu nemenin tak kau ngenang aja. Usted con la enseñan. Bonjour. Sini cerah ada waktu tempat sebut. Boleh jalan ay. Jack. Amoi loka kakara wana kaka. Daina. Troisième jour, on a fatigué déjà. On a la caméra Jadi kumbu ila. Papa,
Alors, on vous a tellement fatigué, je crois. Non, surtout que c'est tellement intéressant tout ce qu'on rencontre. Bonjour. C'est vraiment une expérience intéressante. Réellement, vous êtes arrivé à un moment où nous n'avons plus rien. Parce que nous avons planté juste là où se trouve cet arbre-là. Ça présentait une beauté. Mais pour le moment, malheureusement, les tracteurs ont fait défaut. Quand on est habitué à travailler avec les machines, c'est un danger. C'est vraiment... parce qu'on est habitué de voir la machine travailler, bon, on reste là. Ce n'est que quand il s'agit d'intervenir pour planter, parce que nous plantons tout à la main. Et il avait 120 hectares de maïs ici. Oui. Le manioc, avec l'arachide, vous avez combien de... Ici, évidemment, je suis complètement bleu. On a 9 hectares. Seulement. Allez, à qui sur le coco, dans la cité de à Cambodge, et dans la Cadicamo comme Nene, parce que oui, Bacate, Yamana Dengo, Kinsiona. Donc, on dirait un orphelin. Bis aux allées de Mansiona. Donc, tout le monde a fait Montumoko pour faire sa maman et l'eau couliate. Montumoko pour faire sa biche loca, il a été, il a été Moubeco. Donc, tu Tikalaka, nous connaissons vraiment. Nega ulwakana ningala ye komba kasi nzambe lati bokate na ye biso tuzali kuteni biso kumiboy tomana kidi botopana ino boya ko metali kamawa lelo natali ndenge tuzalaki dans les 12 juillet 1983 Nathalie Sikoyo et Nathalie Ndengel à venir passer Bolemboye et ça n'est pas passé. Ok, développement. Et là, côté de Bokolona, non, c'est par hasard, on voit que moi, Bilibili est bibi. Par hasard, on voit que moi, il est bibi. Ce qui veut dire, Zambie a l'égard de tout ça de la Yango. Peut-être qu'on va pour Kamata. Bah oui, ma camarade, je me ah oui, moi, je n'ai pas mis ce que. Je m'en ai dit, je vais aller au peut-être que ça me kill mon papa. Manio, comme vous avez vu, vous savez qui. Je suis quand vous connaissez ça, vous avez la ville, dengue. Batoza kusuma kama ndio kwangu. Na bibi ni watu wasali musala wana ni malamu ndio sebeli le. Ndio kula mtu abuti mwana. Mwana ngo akumi mtu munene. Ndio wana ikulu na yuko sepela. Ngana sala kwa kanisa ni sabu sana pamba. Ona sala musala kitoko. Ndio banda tangwana. Batu bang nani tata na yeye tata ni fulani. Mama na yeye. Antuka. Ndenge bino kusali manyo ko mo luwo na kunzulu so ko usuma manyo ko kunzulu izali usumi kaka muke kasi bino baso na katina na ko yofuka ndenge ni wana ndio ko pesa mingi susu poa de pesa mingi susu makase ndenge susu so ko sika ngana zali o mone na bado ko bokola ba pigeon yibe tena ndenge na tunga mbuko wana so ko mo mone ba pigeon izali ko se multiplier dikambo izali soko ezali kudimine likambo ezali nasiaki bapiso na ngai kuna nayebi te soko ezali kokomultiplie eza koya mingi donc mboka oyo tokotoka yango kaka kasi bino bato ya mboka bobandi kolembaka kasi bapiso bango wana baza koya mingi asala bino elongo
Tous les moments vous plantez ces boutures de manioc. Toujours ici à Kunzu. Neta prépare déjà. Voilà. Elle commence à planter les boutures de manioc. Ça il va m'enquêter. C'est tout le monde. On a besoin de voir nous côté. La firme quoi que c'est maman nous le côté. Ahora le yamboka. Yo. Mamre. Antina yo. Mama moye. Oye. Mama moye. Oye. Dala. Uyo kana. Ngai nakulenga kaboyi. Ba mama ndika moko na lubaki nanda kwa nzambe lobi. Pani na katira banda kuna nzambe na bisu. Meme oyo ya mupe, meme oyo ya ba protestant. Oko na kukuta na basi baleki ba mubali muke. Na lubaki ngo lobi hein? Bokaki. Nzambe abengi biso tunga mukili mwasika. Bakulubaka bana basi bakutunga kambuka te. Kati na dinguma tata siboke mbangu ifu bana basi batunga mbuka. Donc natala kuna namone oyo tokulubaka mungongo ya Kongo. Awa namone oyo bakulubaka mungongo ya ngangulu. Wana te. Na mbuka na bisi ya sika oyo ya papa siboke mbangu mbuka bolingo. Namoni 50 pate namoni ba mususu bazalia wa wana tepesinga mobuke kasi kukaki bisu ba to sangani mukongo muzalite mungangulu muzalite omoni tika muzambia kupeta bino pamba te bino batu botikala na kitu munene wana bana muke bana basi ubi bana mubale utala batu balungu na kunzulu kwate baya kusalawa bomoni bangu mingi me balungu na Brazzaville baya bakuzala mingi
meme na kisasa okomona bana basi baleki ngana lubaki na lingi komona te ne oyo mukongo oyo mungala oyo muluba oyo musakata oyo ndenge wana te baba te bamundele baya kuvanda na bango bakoya kuvanda na bango awa batu wana bakutia bango wapi bango bazali bakongo te bazali bangangulu te bakutia bango wapi bakubaka bango au contraire bino batu bomukela bango bakoya kusenga kubikisa nilimu na bango donc sika wana vraiment ekopesa ngai isengo soko na moni bino bato bosangani tokani bamama muwalwe nako bon allez bokamata bini nyonso tu bosili si jo tango na kokuma wa na kututa na soko na kututa na bamama soko yo kututa kaka kingangulu to kama tena soko ye mama bala maye tena ngai yango ye merci papa. Merci mon sang ata. Allez, mets-toi tout de suite.